Bien-aimé, shalom. Nzambe apambola biso, Nzambe azwa lokumu. Parce que tongo ya lelo na lundi sacrifice na biso. Nzambe andimi poke tongo oyo apesa biso pema, apesa biso makasi. Yango bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas quelque chose que tu pourras prendre comme d'hasard, parce que dans les choses de Dieu, il n'y a pas d'hasard. C'est-à-dire, la plein ya Nzambe, na mabongisi oyo Nzamba salaki, Nzamba préparaki très bien pour que yo mukolo ya lelo ozala na présence na ye, to yo mukolo ya lelo ya lundi sacrifice, o sacrifier to mukolo ya lelo omiboza na maboko ya Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, connecte-toi. Bisika oza soki oza na chambre, azosenga yo sangisa bana na yo nyonso avant babima mpo bakende kelasi. Sangisa bango. Soki papa azolinga abima yebisa ye te tofanda nanu tobondela ensemble, parce que bien-aimé, le monde que tu es en train de voir, c'est un monde rempli des esprits, c'est un monde rempli de sacrifices. Ce que tu pourras remarquer que le diable a changé de stratégie. Le diable a changé de stratégie. Tobandaki ko kanisa to tobandaki ko désavancer kaka décembre, mais diable a sala lisuna décembre te. Diable a changé ma stratégie et comme en janvier, février, c'est pourquoi bien-aimé dans le Seigneur, qu'on s'appelle la kobeta kaka maboko tekete. Na leki décembre, na leki janvier, na zana février, bien-aimé, laisse-moi t'informer que bitumba eza makasi. Laisse-moi t'informer que nengeza motoza na champ de bataille, oyezo senga, bien-aimé dans le Seigneur, olenda spirituellement. Les hommes des esprits, esprit maléfique, bazapé à côté le mal. Je voudrais t'interpeller, bien-aimé, pour te dire que lundi sacrifice oyo, et ça lundi oyo te prépare la semaine na biso, et ça lundi oyo, bien-aimé dans le Seigneur, auto désavançaka, ba plan ya diable, auto désavançaka, ba esprit nyonso oyo zobongisama na monde ya ba esprit, parce que dimanche, lundi et ça, et bandeli ya semaine, oyo makambo nyonso est activé tout dans tout le plan. Yango nazo senga yo na moment oyo banda kokumisa Nzambe, banda nanu ko remercier ye pona bolamu na ye, parce que la musio na tongo ya lelo, parce que pesi yo makasi, parce que andemi poke osala na présence na ye, yango zo banda kokumisa ye. Alléluia. Zamba lola tongo ya lelo, nazo kumisa yo tongo ya lelo, nazo netola yo pona pema opesinga, nazo kumisa yo pona makasi opesinga. Soki tongo ya lelo nazana pema, soki tongo ya lelo nazana makasi, ezapoyo Nzambe de olingi, ezapoyo Nzambe de ondimi. Yango na soloba kombo na yo komisama, yango na soloba kombo na yo enetwama, netwama Nzamba lola, kumama mokonzi monene, kumama Jova jire, kumama makasi ya bayendebe, kumama elitenanga, potongo ya lelo nazana pema, potongo ya lelo nazana makasi. Nkolo nangai, quel que soit nalalaki na bibosani, nalalaki éternel Dieu, makanisi na nganyonso, ezo fonctionner que Zambalola, tango tolalaka, tozalaka lokola tozo imite liwa, tango tolalaka, Zambalola, moko te akoyebisanga, ke na banako contrôler kolala nanga. Il arrive toujours à un certain moment, oh moto azokota, na hypnose, azoyeba lisusu te, Zambalola, na tanwana, bantoki banganga, bazaya kotelema, bazoluka moyen nini, bakokyo salela biso mabe, bazoluka moyen nini, bakokyo salela mabe, Zambalola, me yo bateninga, yo pesinga pema, papa oyo azolanda biso, Zambalali te, butu mobimba, alelileli, butu mobimba, liwa awa bobo yao, me Zambalola, yo ndimi kozongisela ye pema, yo ndimi
mikopesa yo makasi zambe mama oyo adio kwami nakoka na ye epamba ndoki basalisi nzoto na ye ekomi terre ya bale mukongo na ye ekomi cheval zamba lola akoki te mutu mobimba akanisaki akolamuka te na ntongo lelo yeyo alamuki nzambe yeyo aza na makasi yango tozonetola yo yango tozokumisa yo yango tozoloba kombo na yo ekumisama kombo na yo netwama nzamba lola netwama mobundi molongi netwama jova jire makasi ya bayendebe elika na ngai ntongo lelo nazonetola yo ntongo lelo nazoloba kombo na yo ekumisama kombo na yo enetwama nakumisa nani nzambe nanetola nani nzambe na ntongo ya lelo nazoloba yo nde kumama nazoloba yo nde netwama elika na nga netwama jova jire netwama jova rafa netwama adonai car la Bible de Dieu déclare le jour que vous leverez le Fils de l'homme vous connaîtrez ce qui sera dans sa gloire. C'est pourquoi ce matin, éternel Dieu, je suis en train de t'élever, je suis en train de te mettre au-dessus, je suis reconnaissant ce matin pour tout ce que tu as fait de moi. Éternel Dieu, bénédiction yayamo, ezali bezabomo yo pesinga, yamakasho yo pesinga, zamba lola, laisse-moi ce matin être reconnaissant pour tes bienfaits, laisse-moi ce matin être reconnaissant pour tes bienfaits. Éternel Dieu, tu n'es pas comme le Fils de l'homme. Éternel Dieu, tu es celui qui protège, car la Bible de Dieu déclare, celui qui protège Israël ne somnole jamais, ne dort jamais. Ce matin, éternel Dieu, je suis en train de te rendre grâce, je suis en train de te louer, je suis en train de t'exalter, je suis en train de te mettre au-dessus de tout, je suis en train de dire, tu es mon Dieu, tu es l'alpha et l'oméga, tu es le commencement et la fin de toutes choses, tu es la pierre angulaire, tu es la pierre qui tombe au-delà de la montagne, sans le secours d'aucune main. Ce matin, je lève ton nom. Ce matin, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant de tout ce que tu es en train de faire. Éternel Dieu, ce matin, tu as accepté de me donner le souffle de vie. Tu as accepté de me donner la force. Je n'ai pas payé quelque chose. Éternel Dieu, il y a ceux-là qui sont à l'hôpital. Ils payent des oxygènes pour respirer. Éternel Dieu, ils achètent des médicaments. Ils donnent de l'argent pour qu'on donne des vitamines, pour qu'ils aient la force, qu'on donne des vitamines, pour qu'ils puissent manger. Père, mais tu as accepté de me donner tout ça. Éternel Dieu, sans donner quelque chose, car tu me l'as donné gratuitement. Père, c'est pourquoi ce matin, je suis reconnaissant de ta bienfait. Je suis en train de parler à mon cœur. Mon cœur loue le nom de Dieu. Mon cœur soit reconnaissant de tout ce que l'Éternel est en train de faire. Et Zambalola, Nazone Tolayon Zambe. Nazo kumisa yo, pona bolamu na yo, nazo netola yo, pona molu na yo, nana zalo kola yo El Shaddai, nana zalo kola yo Jehovah Jireh, na presa yo nini na tongwa lelo, nazo kumisa yo papa, je parle à mon cœur ce matin, mon cœur élève le nom de Dieu, mon cœur soit reconnaissant de ce Dieu, mon cœur ne regarde pas tout ce qui t'arrive, mais regarde le souffle de vie que l'Éternel t'a donné, regarde la force que l'Éternel t'a donné, Zambalola, Tola yo, tikana kumisa yo, nazone tola bo zambe na yo, nazo kumisa yo zambe, pona nyonso zana kacha kosala, papa nangai, na kolala do fois, et anande komo kwa lali azobela, alali azana ba fièvre, alali mutu pasi, alali soto pasi, Éternel Dieu, na tongwa lelo ye abiki, na tongwa lelo ye alamuki, azoli ga abima, zamba lola, et un miracle yambo, oh sali la fina ye, yaboye Télémi, azo remercier yo, reçois nos remerciements éternels Dieu, reçois nos remerciements de ma jure, barabo saya kamabo shekama, éternel Dieu, nous bénissons ton nom, nous élevons ta grandeur, nous élevons ta puissance, nous élevons ta dimension de Seigneurie, nous élevons ta grandeur, tu es l'alpha et l'oméga, tu es le commencement et la fin de toutes choses, qui est comme toi éternel Dieu, qui est comme ce Dieu, qui est comme ce Dieu, éternel Dieu, nous t'élèvons parce que nous avons palpé ta main, nous t'élèvons parce que tu nous as protégés, nous t'élèvons parce que tu nous as gardés. Laisse-nous te dire merci, laisse-nous te dire merci, car tu es l'alpha et l'oméga, tu es le rémunérateur, tu es celui qui s'est élevé, tu es celui
celui qui sait guérir, tu es celui qui sait Marabo Sakaya. Bien-aimé dans le Seigneur, loue les noms de l'Éternel, sois reconnaissant de bienfait de Dieu. Ne te dis pas que j'avais besoin d'avoir quelque chose. Bien-aimé, là où tu es, ne te dis pas parce que l'Éternel ne m'a pas donné l'argent, parce que l'Éternel ne m'a pas donné le mariage, parce que l'Éternel ne m'a pas donné le travail, parce que l'Éternel ne m'a pas donné les enfants. Laisse-moi te dire, mais le souffle de vie que Dieu t'a donné, le souffle de vie que l'Éternel t'a donné, c'est une bénédiction, c'est une grande bénédiction que l'Éternel t'a fait. Bien-aimé dans le Seigneur, la Zoye Bisayo, Bisika Osa, Kumbisa Sambe, parce que Pema Osa Nango, Pema Osa Mapesio. Bien-aimé dans le Seigneur, et ça n'y pas moulin, et ça n'y pas moulin. Est-ce que quelqu'un m'a dit ça, esprit nayo? Oye bisan sambe, Yahweh, nazo tonayo, nazo kumisayo, parce que ça n'y pas moulin. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'on néglige paiement au Sanangote. Qu'on néglige paiement au Sanangote, ne te dis pas. Tina milliard paiement, laisse-moi te dire. Il y a des milliardaires, il y a les hauts placés, les hauts cadres dans les entreprises. Mais dans le moment où tu es solo, pas solo, pas se comparer dans moi. À ce moment-là, les soutiens dans mon côté. À mon tina immeuble, parce que les autres n'ont répondre à tes respiration et ça passe. Mais yon samba pessi au pe maya au fele. Oh, éternel Dieu qui est comme toi. Zamba pessi au pe ma au fele. Zamba pessi au makasi au fele. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas ingrat devant Dieu ou bien ingrat devant l'Éternel. Sois reconnaissant quand même pour seulement le souffle de vie, pour seulement la force qu'il t'a donnée. Oyebi batuboni oyo, basomi la makisi po bazala na makasi, metala ndenge samba sali yongolo. Nazoyebi sayo makambo oyo bien-aimé dans le Seigneur, pour que on soit conscience ya tongo au comprendre que on l'amour qui na volonté ya papa na yote. Olamuki na volonté à maman na yote. Olamuki te pour me la kikisi. Mais c'est parce que na nzambe a sepeli pour que yo olamuka. Zamba sepeli pour que yo sala na makasi. Ni ne so kama yo bien aimé pour boya connaître la ye. Ni ne so kama yo bien aimé pour boya kokumisa ye. Eh zamba lola. Biso wato sonne to la yo. Bisowa tozo kumisayo, tozo yebisayo, yonde nyonso na biso, tozo yebisayo, ezana eloko mokote, o tozo sala na makasi na biso, yana eloko mokote, o tozo sala na expérience na biso, yana eloko mokote, o biso tozo sala, poke ezana makasi na biso, toza malola, kasi ezana ngolu na yo, yamona tongo yo, tozo netola yo, yamona tongo yo, tozo kumisa yo, yamona tongo yo, tozo loba, kombo na yo kumisama. Nzambe toza ebele, na moma oyo toza ebele, mutu na moto azotongo na nzambe na ye, mutu na moto azokumisa nzambe na ye, tongo lelo nzambe, nga nazonetola yo, nazokumisa yo nzambe. Kolo na ngai, na tongo yo, mosusu aza liboso, ya nzungu wa fami na bango, azopesa ngo bakombo, mosusu na tongo yo, aza liboso, ya ekeko, azokumisa yango, mosusu na tongo yo, aza liboso, ya prière moko batikela ye, azotombola yango, na biso na tongo lelo, toza liboso, ya oyo akela lola, akela mabele, akela otozomona, na otozomona te, yo nde tozotombola, yo nde Yehowa Mashia, yo nde nzamba mokasi nyonso, yo nde nzamba oyo abengaka, oyo ezalaka te mpo ezala, yo nde nzamba oyo yebi kotombola, yo nde nzamba oyo yebi kobikisa, oyo pouvoir yeresa yo, yango ntongo lelo tozokumisa yo,
yango tomba lelo tozone tolayo nani asalo kola yo nani asalo kola nzambe oyo o nzambe ya mikela ye moko nzambe ya mikela ye moko tu es l'alpha tu es l'oméga tu es le commencement et la fin de toutes choses c'est pourquoi nous t'élèvons c'est pourquoi nous te disons un grand merci merci pour la paiement merci pour la makasi nous savons que tu as un plan merveilleux pour nous nous savons que tu as un plan merveilleux pour nous c'est pourquoi nous t'élèvons c'est pourquoi nous t'adorons éternel Dieu nul n'est comme toi nul n'est comme ta grandeur nul n'est comme ta puissance laisse-nous t'élever laisse-nous te dire tu es celui qu'il faut là où tu es oh Zambalola Zamboyo Babotate Zamboya Zana Mandate Zamboya Zana Évangélité Zamboya Exista Liboso ya Genèse éternel Dieu Genèse et Yassima Yo Zambe Ozala déjà et Zambalola Zambe Oyo Amikela Yemoko Yo Netozo Tombola Yo Netozo Kumisa Yo Netozo Loba Ozansambe bien-aimé là où tu es commence à élever Dieu dans ta vie. Commence à dire à Dieu ce matin, je te dis que toi Dieu tu puisses t'élever. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible de Dieu déclare, lorsque vous le verrez le Fils de l'homme, vous connaîtrez ce qui sera dans sa gloire. C'est-à-dire, lorsque tu élèves Dieu dans ta vie, c'est la gloire de Dieu qui est maintenant dans ta vie. Oh my God, my God. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu élèves Dieu, tu connaîtras ce qu'il est dans sa gloire. Or, la gloire de Dieu, il y a beaucoup de choses. Dans la gloire de Dieu, on ne pleurniche pas. Dans la gloire de Dieu, il y a des guérisons. Dans la gloire de Dieu, il y a tout ce que nous sommes en train de chercher. Laisse-moi te dire, lorsque tu es en train d'élever Dieu, le ciel descend. Tu peux vivre le ciel sur la terre parce que tu es dans la gloire de Dieu. Tu es dans la gloire de Dieu. Commence à élever Dieu dans ta vie. Commence à élever Dieu dans ta vie. Dis que Dieu, Zambe yo tombo manafi nanga. Yo matana finanga. Maladie tombo matena finanga. Chômage est tombo matena finanga. Célibat est tombo matena finanga. Journée oyo yon sambe de otombwama. Bien-aimé, quand Dieu s'élève en toi, oh, tu verras que tu n'auras pas des efforts. Tu ne dépenseras pas des énergies physiques, mais tu dépenseras des énergies spirituelles. Car ce Dieu qui est élevé dans ta vie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je t'assure que élève seulement Dieu. Élève Dieu dans ta vie. Est-ce que tu peux commencer à prier avec moi? Tu peux commencer à prier avec moi. Sois concentré là où tu es. Concentre ton esprit. Concentre ton esprit. Commence à dire à Dieu, Zambe tombo manafinanga. Na kofanda lisusu boyete. Rhumatisme fandisa yo bongote. Kobukana ya makolo. Ozo comprendre tes douleurs le kolo mobimba ya gauche. Oh comprendre, on a moyen côté le matin. Mais je te dis ce matin, comment seulement élever Dieu? Comment seulement élever Dieu? Tu te sens, tu as des douleurs. Ozo kokako ninganate. Oyo kanatongo gastrite zomata. Omelima ya pio simbite. Omelima ya pio simbite. Oh. Je suis en train de te dire, comment seulement élever Dieu? Comment ça élever Dieu? Au sentir bitumba na famille. Côté babo kilo na yo, bitumba côté babo sina yo, bitumba partout na musala. Na tongo oyebite, ozomi tuna dena oke musala boye. Na zoke kuta kota na nyonso wana te. Mais toi commence seulement à élever Dieu. Est-ce que tu peux commencer avec moi? Commence à prier Dieu. Commence à élever Dieu. Commence à élever Dieu. Ce matin éternel Dieu. Nazo tombo la yo. Nazo tombo la yo zambe. Zambe yo tombo. Tu es au-dessus de toute domination. Tu es au-dessus de toute puissance. Tu es au-dessus de tous les esprits.
yango tongwa lelo Nzambe tozo tombola yo yango tongwa lelo Nzambe tozo lobo za likolo na nyonso oza likolo ya maladi oza likolo ya bobola oza likolo ya ba plan maléfique ya diable oza likolo ya ba esprit nyonso yango tozo tombola yo yango na zolo ba tongwama tongwama El Shaddai tongwama Jehovah Jireh quel que soit éternel Dieu tout ce qui nous arrive. Mais ce matin, nous sommes en train de t'élever. Nous sommes en train de t'élever. Nous disons, éternel Dieu, sois élevé, rejeton de David. Sois élevé, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oh mon Dieu, ton Dieu, ta roi. Nous sommes en train de t'élever. Nous sommes en train de te mettre au-dessus de tout nom. Qui est comme toi, éternel Dieu? Ozayo moko Nzambe, tozo tombola yo, nandako yo Nzambe, tozo loba yo nde otombwama. Dispute tombwama te, division etombwama te, Zamba lola, ene tombwama te Nzambe, Zamba lola, na commerce oyo, Nzambe yo nde otombwama, Nzambe ba perte tombwama te, Nzambe na musala oyo, Nzambe yo nde otombwama, yango la tongwa lelo, Nzambe tozo tombola yo, Nzambe tozo eleve yo, tozo loba Nzambe, tombwama na finanga, Nzambe tombwama na vi ya mama oyo, tombwama na vi ya papa oyo, papa tozo tombola yo, barabo sakaya babo shekama, Zamba lola, malade oyo fandisi ndeko, Nzambe yo tombwama, Zamba lola, salapoke, bokilie monaka réellement, il a Dieu, éternel Dieu, sois élevé, kindo ta famille oyo tombwama te, kisi ya famille oyo tombwama te, mais yo Nzambe de otombwama, yo de Nzambe de otombwama, yango tongwa lelo, Nzambe tozo tombola yo, yango tongwa lelo Nzambe tozo tombola yo, tika to tombola bo Nzambe na yo, tika to tombola yo, parce que tu es l'alpha et l'oméga, tika to tombola yo, parce que Zamba kasi na biso, tika to tombola yo, parce que Zanyon na biso, e Zamba lola, tozo tombola bo Nzambe na yo, Nzambe tozo loba, nyonso e fukama, nyonso e kumandela yo, nyonso e ndimake, o Nzambe, car la Bible de Dieu déclare au ciel, le chérubin, au ciel, le 24 veillards, le 4 vivants sont en train de s'agenouiller. Ils disent tu es saint, tu es saint. C'est pourquoi ce matin, éternel Dieu, nous sommes en train de te supplier. Nous te disons que toi tu sois élevé dans nos vies, que toi tu sois élevé dans nos familles, que tu sois élevé dans nos travaux, dans nos études, dans nos commerces. Éternel Dieu, nous disons que toi tu puisses être élevé, car la Bible de Dieu déclare, on lui a élevé, il est au-dessus de tout nom. Éternel Dieu, komboni de kotombwama, komboni de kotombwama, koleka kombo na yo Nzambe, komboni de kotombwama, koleka kombo na yo Jésus, éternel Dieu, parce qu'on t'a donné les noms qui sont au-dessus de tout nom, c'est-à-dire la maladie est en dessous des noms de Jésus, c'est-à-dire la pauvreté est en dessous des noms de Jésus, c'est-à-dire tout nom éternel Dieu est en dessous des noms de Jésus, le célibat éternel Dieu, des infirmités éternel Dieu, et ça n'a pas kombo na yo, yangona tongo ya lelo, tosoloba, ndenge kombo na yo, esalikolo, yaba kombo nyonso, tosoloba yo tombwaba, bukolo ya lelo Nzambe, papa oyo, na mon éternel Dieu, rendez-vous à ça dans mon hôpital, paix, diagnostic et tombwaba te, likolo ya kombo ya nimela, Zamba lola, examen o bazo sala, Zambe monene, et tombwaba te, likolo ya kombo na yo Jésus, maman o va passer rendez-vous, il y a opération, papa o va passer rendez-vous, il y a opération, mais éternel Dieu, nous savons que ton nom est au-dessus. Il y a hernie, comme on a yo, et salikolo, il y a appendicite, il y a kyste, comme on a yo, salikolo, éternel Dieu, neko ya sola dabiso, et Seigneur va révoquer, Zambalola, mais comme on a yo, et ça au-dessus, il y a comme on a déchet, comme on a yo, et ça au-dessus, il y a conseil, il y a discipline, comme on a yo, et ça au-dessus, il y a l'esprit, Zambalola, il y a otombalelo, tozo tombola yo, il y a otombalelo, tozo loba, comme on a yo, ne tombwama. Comme on a eu des tombements. Bien aimé, au salut malamu à kotombola kombo Yesu. Au salut malamu à kotombola kombo Yesu. Eh, kombo Yesu zamalamu. Kombo Yesu est triomphant. Bien aimé, tu ne peux pas t'imaginer ce que le nom de Jésus fait. Ce que le nom de Jésus fait. Tuna bando ki banganga. Bayebi oyo kombo Yesu salakata ototombola kayango. Tu sais le diable bien-aimé. Bossa na ye salaka nini. Ezalaka ka yo tombola ye.
La caille au tombeau là. Moi je t'interdis à dire aux autres que à Bambouamina Mbouakisi, à Tombouamina Kisi Abo. Yaya, on dit matin qu'un samba tombeau là. On dit matin qu'un samba pambola. Pourquoi les lots est comme Kakakisi? Oh non, laisse-moi te dire, tu as un Dieu capable. Tu as un Dieu capable. Comment seulement lui élever? Comment seulement lui élever? Tu vivras de surnaturel. Oh yo, mon ananoute. Oh yo, kanisa ke pona koso abo esengela kotanda kwa mama mbikudu. Sengelela ke basoko langa elongo. Mais si tu élèves le nom de Jésus, tu comprendras que le nom de Jésus bénit. Le nom de Jésus donne des guérisons. Le nom de Jésus donne de surnaturel. Ndakuna bino solinga ese kabwano. Bana basoyo kanate, bosoyo kanana famille. Mais si tu élèves le nom de Jésus, et qu'on domine par l'esprit non soin. Libala na yo solinga kufa. Moi c'est mon bala komi, mon boulou. Moi c'est comité ti. Bossi mon kano mon kabwana. Sœur, papa, je t'en prie, kokabwana te. Comment seulement élever le nom de Jésus dans le mariage na yo? Comment seulement élever le nom de Jésus dans le mariage na yo? Osuki olinyo mi boma. Oh. Bien-aimé, élève le nom de Jésus. Tu comprends que le nom de Jésus est capable. Yaya yo sana yaya na poto te. Yo sana muto asa ministre te député kutute. Capitaine kuto asa te maboko muselu, mapeka muselu. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais ça tomboli comme moi Jésus. Azwa kabiloko. Oye sangatina tomboli yango. Ah, laisse-moi te dire. Na tombo alelo. Kakandemo so tombola comme moi Jésus. Tika samba tombola comme moi yo. Kakandemo so tombola comme moi Yesu. Tika samba tombola peli bala na yo. Kakandemo so tombola comme moi Yesu. Tika samba tombola penda kuna yo. Kakandemo so tombola comme moi Yesu. Tika ndam samba tombola pe musala na yo. Oh non de Yesu na ngai. Yesu na ngai. To tombola yo poto yebi yo. Tozo tombola yo poto yebi makasi na yo. Tozo tombola yo poto na nzambe mususu te. To tombola yo boyo sali kolona nyonso. Tozo tombola yo Yesu parce que yo de nyonso na biso. Tozo tombola yo Yesu parce que yo de makasi na biso. Tozo tombola yo Yesu tozo lobo tomboma likolo ya bakombo nyonso oye tomboma na bafamille na biso likolo ya bakombo nyonso oye tomboma na se ya mokili oyo nzambe tozoloba yo oza likolo na nyonso yango tolobi yo tombwama yo tombwama. Bien-aimé, ndenge ozotomboli kombo ya Jésus bongo ozosambela na ntongo ya lelo ozoyebisa Saint-Esprit. Saint-Esprit na ntongo oyo naza na posa okambanga na posa o remplir nga naza na posa o guider nga naza na posa o latisa nga na bibundeli na yo bamisile nyonso balance nyonso ya journée ya lelo oyo nyonso banguna babongisi poke nga na beta libakuna kufa poke nga nazala paralysé poke nga bachela nga poison na kufa poke nga iba nasala mbeba na musala babengana nga bayiba nga mbongo nga nasala boy bien-aimé ozobanda kosenga molimo mosan etondisa yo molimo mosan ekamba yo ozobanda kobondela na kombo na Yesu. Cher Saint-Esprit, na tongwa lelo toza na posa na yo molimo mosantu na tongwa lelo tozo senga yo yo o remplir biso yo otondisa biso yo olatisa biso na bibundeli na yo molimo mosantu na tongo ya lelo tozo implore yo na tongo ya lelo tozo implore yo tondisa ndaku wana molimo mosantu latisa biso na bibundeli na yo miso nyonso mboli bapla nyonso monguna bafleshi nyonso otiable azolinga bwaka bamakambo nyonso ya mabe otiable azolinga aprepare na journée ya lelo zambalola
na molimo na yo tozo telemela yango na molimo na yo tozo telemela yango rabo sakaya babo shekaya baba lusika terebo saka lusaka rebo shekaya baba. Saint-Esprit de Dieu, on a besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, on a besoin de toi. Puissance de Dieu, on a besoin de toi. L'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu, n'attends walelo, toi n'a pas sauté disabiso, n'attends walelo, toi n'a pas sauté disabiso, n'attends walelo, toi n'a pas sauté disabiso. Molimo mosan, o kambabiso, molimo mosan, o memabiso, molimo mosan, o komisabiso, molimo mosan, tozo telemela, ba puissance Seigneur, ya kindoki, esprit ya kisi, esprit ya mputoba, puissance Seigneur, ya monde ya ténèbres, la tombe ya lelo, la combo na Yesu, et ça n'a pouvoir Dieu, on a puissant de Jésus, tozo telemela, koloka nyonso, baloki butu, bazwa bilamba na biso, baloki butu, o sambalola, babimisi na bakitalatala, baba bazozela, accomplissement la journée, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ozo bandasiko détruire, ozo lo baboy, ba plan nyonso ya diable, onyo so bongisa ki butu. Oh, bien-aimé, si tu avais le yeux spirituel de voir, ndenge babongisi yo sal accident, babongisi ba envoûté yo, ba bengano na musala, babongisi ba envoûté yo ba yiba yo mbongo. Babongisi bana na yo nde baoke classe bapesa musuki ndoki. Babongisi nde ozawana basalela yo mabe. Mais na tomba lelo bien-aimé, tu as le pouvoir en toi. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu es capable de déjouer tous les esprits, tout le plan du diable. Tu es capable. Mais c'est le fils que tu puisses monter ton esprit, que ton esprit puisse monter, que tu puisses arriver à un niveau supérieur, que tu puisses arriver à une dimension, que tu partages dans les esprits. Parce que le planification qui se sont planifiées, c'était dans le monde des esprits. Comme on a dans ma casse, ok, yo beti papa leki na bino makofi on ekindoki. Ok, yo kuti tata moi solo bile na kopeso bogote yo nendoki. Ok, yo kutani na chef wa mokangelo ya ubengano na musala. Mais yo bundisa na molimo. Bundisa na molimo. Yango place aux âmes. Ne se laisse pas faire. Amène ton esprit à un niveau supérieur. Amène ton esprit à un niveau supérieur. Banda ko détruire ba esprit nyonso. Banda ko bebisa yango. Beta maboko bisika oza. Tambola bebisa yango. Beta maboko bebisa ba esprit nyonso. Bebisa ba puissance nyonso. Lo bana so déjouer. Lo bana so bebisa. Ba limo nyonso. Na so bebisa. Ba puissance nyonso. Na so bebisa. Ba esprit nyonso ya mabe. Na so déjouer. Ba puissance nyonso. Na so déjouer. Ba esprit nyonso. Ya kindoki, ya kisi, ya so déjoué, oh non c'est ya mabe, oh non c'est ma bongisi, na kombo na Yesu, na bebisi yango, na lobi na kombo na Yesu, et ça n'a pouvoir de, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, la zolinga na silisa, première partie, il y a l'un des sacrifices. Maintenant que silisa bongo te, na koki kopesa yo terme ya journée. Zwa carnet na yo, zwa papier ya monene, duplicateur, koma yango. Zwa na téléphone na yo, koma na statut. Toza na Philippiens chapitre 4, le verset 6. Okomi, Philippiens 4, verset 6. Aoselaka yo koma senga mwana na yo biko akenda na mo classe koma na soza na bikite senga mo. Bien-aimé, comment la Bible de Dieu déclare que la parole de l'Éternel reste dans la bouche, médite les jours et nuits, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Comment yango eza la loi na la journée à l'élo. Philippiens 4, le verset 6. Alimana silisa. Et pour moi, il y a une classe. Maintenant, il faut libérer une classe. C'est tout ça la prière à soi. Philippiens 4, le verset 6. Nous lisons le nom suprême de Jésus.
Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et de supplications, avec des actions de grâce. Oh my God, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Bien-aimé, c'est Paul qui est en train d'écrire et pas Yabananaye. Ayebisi Bango. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Bien-aimé, quand on dit à une personne, ne t'inquiète de rien, c'est-à-dire, il y a assurance. Il y a des situations où il y a la résolu. Il y a des situations où il y a sida. Paul a dit, ne vous inquiétez de rien, mais à toute chose, faites connaître vos besoins. Bien-aimé, un enfant de Dieu ne s'inquiète pas. Oui, on est humain. La chair est faible, mais la Bible dit l'esprit est bien disposé. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque quelqu'un vient en Jésus, tu dois d'abord croire en Dieu, croire que Jésus est là, croire que Jésus fait le miracle. Il est le rémunérateur de tous ceux-là qui le cherchent. Paul dit à ce frère, ne vous inquiétez de rien. Quand on dit à une personne est inquiète de rien, c'est-à-dire il y a une solution quelque part. Mais Paul continue, il dit, mais à toute fois, il faut faire connaître vos besoins à l'Éternel. Oh my God! Bien-aimé dans le Seigneur, n'attendons ya lelo qu'on s'inquiète. Ozo kanisa na kolia ni journée ya webana. Ngaitela ntela. Nana place à Goliath. Ozo s'inquiéter la kolala wapi. Ozo s'inquiéter bana babengani bango na classe. Ozo s'inquiéter musale simbate. Ozo s'inquiéter commerce etambolate. Bien-aimé dans le Seigneur, tu t'inquiètes pourquoi? Tu t'inquiètes pourquoi? Ne t'inquiète pas, tu as un Père. Oh, tu as un Père. J'aime bien ce que Jésus dit à ses disciples. Lorsque vous voulez prier, notre Père qui est aux cieux, tu as un Père, tu as un Père. Ce Père-là n'est pas sur la terre, mais ce Père est dans le ciel. Mais tu es capable de lui faire descendre parce que David est en train de dire, oh Dieu, descends que mes ennemis sachent que tu es mon Dieu. Paul dit, ne t'inquiète de rien, mais fais connaître à l'Éternel tes besoins, que le tes besoins à toi. Dans la déo de ta masola binayo. Oh, bête la bando qui n'a pas yo, bête na yo parce qu'on a une inquiétude dans mon cœur. On croit que va donner ma personne solution. On croit que va toi ne va pas ça le problème na yo aussi. Bien aimé, au monde na nous te sommes message na muto apeso fufu. Apeso fufu akolala un jour. Jour mususu bien aimé, a okoyabo ya peso atambo te déployer bikoye kolia. Mais ce qui aussi problème na yo wana. Yakoyebi ensemble que nana musala te, nana place à kolala te, bana babengani bango na classe. C'est Dieu là va te donner des solutions. Solution ensemble diraka. Bien aimé otika na ngo libela, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne s'accompagne d'aucun chagrin. Bien aimé dans le Seigneur, fais connaître à l'Éternel tes besoins. Première vacation il y a ton roi et ça y a que faire connaître ensemble mes besoins na yo. Parle à Dieu. Oh, je voulais terminer. Jésus a commis la lisiba avec ça. Azotou na paralytique. Qu'en veux-tu? Ah, paralytique, à ma ta masolo. Nanaza awa, nanaza na mutu ya nini boye, nanaza na nzamba zotou na yo. Olinga sale na yo nini. Olinga sale na yo nini. Bien aimé, comme tu es là, deux fois tu n'as pas quelque chose que tu pourras dire à Dieu. Dieu te demande ce matin. Quels sont tes besoins? Quels sont tes besoins? Quels sont tes besoins? Tu veux que Dieu fasse quoi pour toi? Est-ce que ce matin tu peux commencer à parler à Dieu pour lui dire que j'ai besoin de mariage? Quand ça va lancer là où il est malade, nakutana mobali malade, nakutana mwasi malade. Est-ce que tu peux parler à Dieu de lui dire que ça va avoir opportunité malade ya musala, nazwa musala? Est-ce que tu peux commencer à dire le serviteur qui est en train de me suivre? Est-ce que tu peux parler à Dieu de lui? Donne-moi la vie de prière pour que je puisse monter à l'esprit.
Est-ce que tu peux commencer à dire, serviteur, tu as les dégoûts de la Bible, tu as les dégoûts de lâcher l'œuvre de l'Éternel. Parce que comme au tout là, est-ce que réellement Dieu m'a appelé? Tu commences à te demander, est-ce que réellement je suis Dieu? Mais laisse-moi ce matin te dire, mais fais connaître l'Éternel tes besoins. Que veux-tu de Dieu? Que veux-tu que l'Éternel fasse pour toi? Que veux-tu que l'Éternel puisse intervenir? Bien aimé dans le Seigneur, commence à parler à Dieu. Commence à exposer tes besoins. Je voudrais terminer par là. Commence à exposer tes besoins devant Dieu. Levez l'ensemble. Oyo olingi. Kosamba salela yo. Osobolela. Na Kongo na Yesu. Zambalola, na tongo ya lelo, Dieu na présence na yo. Zambe tana ba posa mitema na biso. Tana oyo ba besoin to sanamo. Zambe pesa biso, zambe sunga biso, poke na banzela na biso. Tokutana na mibali ya malaw, tokutana na basi ya malaw. Zambe na mukolo ya lelo, tokutana na ba opportunité misala. Zambe na mukolo ya lelo, zambalola, osalela biso makambo malaw. Vala ba besoin na biso. Zambo yebi besoin ya moko na moko. Tala mama oyo azolela, tala papa oyo azolela. Makambo ezosimba te, tala posala ya motema. Zambalola, musali na yazo exalté biso, azoyebisa biso, toyebisa yo ba besoin na biso, ba besoin na biso, ba besoin na biso yango, totande yo liboso na yo. Zambalola, tozo supplier yo, tozo bondela yo. Zambalola, ba besoin na biso yango, zambalai, pesa biso yano, pesa biso solution, tozo bondela yo, tozo belela yo. Zambe yakao suma, zambe yakao intervenir, tozo intervenir te, zambo kokuta biso, tozali susute, zambalola, na tongwa lelo, tala besoin ya papa oyo, ezaki obikisa ye, na paralysie ya zanango, obikisa ye, na pandisi, na hernie wa zanango, tala ndeko azala poto, atteint na Covid, tala ndenga sa éternel Dieu, mikanda na ye, esi espira, zambalola, tala ba situation oyo, tozo traverser, éternel Dieu, tozo senga yo, papa posa na biso, ezaki o intervenir, posa na biso, ezaki o pesa solution, voilà nos besoins éternel Dieu, tozo tandela yo yango, pour que yo sambe au sala, pour que yo sambe au intervenir, si tu n'interviens pas éternel Dieu, personne ne pourra intervenir, Père, tozo sambe là, Moïse azo yebisa yo, zambalola, ceux qui ont promis Israël, bakoloba que tu es incapable de les amener la terre promise, yango la tombe alelo, tozo bondela yo, oyebisi biso, to tiendela yo ba besoin na biso, yango to tandela la tombe alelo. Bien-aimé, na komi na suka. Na komi na suka. Alingena la rappeler que tout ça dans le ministère il y a restauration divine, juif en cycle MRD. Oye kambani et paya musali ensemble. Pasteur Dieudonné Katuku, Otobenga Kaloma la Krish. Bien-aimé, ministère oyo eza na salon. Et un groupe d'intercession de famille, c'est-à-dire nous prions beaucoup, nous prêchons aussi la parole de Dieu. Donc, tu sambe la famille, yaka na famille na yo mobimba, tu na Salomo, na avenir, Lubi 10 bis, nde tu sa, tu so bonde la wana neti lendi sacrifice à boy. Tu na prière na tongo, tu na prière na 12h, 13h. Nous avons prière à 17h, 18h pour nous clôturer. Ça là est fort en vacation, mais balétical. Oh, il y a prière et ça permanent. Tu vas permanent. Tu vas permanent, tu vas bonner là. Tu vas bonner là, la situation compliquée. Nous saluons Zambé pas à partir de 15h. Aza awa soyamba. Tu vas en intercession intense. Donc, il y a ce comme un andako qui est au sokokate. Il y a prière et sotokawa. Bien-aimé dans le Seigneur. Ngana sukeli wana banda ko remercier Nzambe pour la première partie parce que na 12 heures ceux qui Nzambe a été to komona na lisusu banda ko bondela Nzambe remercier Nzambe tika ko bimana yo tika bana na ko kende classe mobali na yo ke classe yo moko yebisa Nzambe le kaliboso banda ko bondela. Alléluia. Nous te disons merci éternel Dieu pour un moment oyo tozolo ba kombo na yo komisama kombo na yo enetwama. Merci éternel Dieu parce que tu nous as assisté. Nzambe to komo kende misala Nzambe ba bazo kende ba hôpital bazo kende ba classe bazo kende ba faire ba rendez-vous Nzambe zalana bango Nzambe tambola na bango tango to kota les 12 heures to ko tombola kombo na yo to ko zolo to ko loba. Merci éternel Dieu, nous te disons merci. Bien-aimé, Nzambe apambola biso bana bakende classe malamu
okende na mosala malamu soki nzambe aye lelo te to aye na ntongo awa te parce que Bible ezoloba il vient bientôt soki aye na ntongo awa te aye na 12h te tokomonana na 11h30 mpona kocontinue deuxième vacation na biso tika nzambe apambola yo nzambe atambola na yo